dans le sens que au moins il y a un monisco tozongi souti makambo bombe. OK. Vous comprenez? Les gens jeunes sont à Tanginchik, mais boulot ezate mon aya pe pampa pa komiali. Ngana yebe belé. Batum su ba okanga ba ok bakanya mwa c'est ba innocent. Misus pour mon abo finge muta bombe na nzela. Mais aza mwana moko intellectuel na façon moko terrible. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah Seigneur. Au moni babiloko yo. Toro ba ngo pena soumingité. Parce que même ba pays étranger, ba ebike biso jeunesse César okufa. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ça ba vie mususu ba kubi maka député. A kubi akaka maman na député. Si akufi peka ki député. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, c'est des jeunesses. Ah, ok. Bon, c'est des jeunesses. Même attention qu'il y a un parlement. So, tali ya kutanga. Muke olobi bien que non bako bazo c'est des jeunesses. Jeunesse en moi mi pesa na bombe. So muta bomba comme député. Mais pourquoi y en a qui bombe ana? Yo ba cause. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute. Mbote na bino nyonso partout bozwami partout dans le monde bandiko balandi tolobe la vie officielle. Merci pour la confiance, pour la fidélité et pour la disponibilité à temps pesa biso toujours na tolobe la vie et yango ça la force na biso bambote na bino nyonso bozwami. Merci na mon papa Papi Gen tolobe la vie ceinture noire na idéologie. Ouais, ndeza la 12e dame n'esprit. Donc ezandi ndengwana talara moi no format donc incontestable donc ndenge zalara toujours lelo tozo beta lisolo ya jeunesse na ndeko nango toza pembeni parce que jeunesse ndenge zo tambola ba réalité to banda ko talisaka bino ngo toujours na émission o toza quelque part ne bomo na biso boye ndenge comme d'habitude toujours na pesi mbote na mon vie fondro var ba komesana ba mbote na yo mon vie initiative wana vraiment ya développement njili et qui indépendant liboso bandeko bo soutenir ye pour ça la bien na pesi sumbote na Ladi Bisala l'entrepreneur Ladi Bisala l'entrepreneur bambote na yo Washington 4 fois prêtre les grands pays et pourquoi pas na Pinocé Agostino papa social bambote na bino nyoso ya wana voilà ndeko again boni. Oui, Kimia Nangolo Nzambe, Nzamba Zobatela. C'est présenté na bingo Rigen Kombo na Kombo na ngai o Choloba na kaka Rigen R6 papa 600 parce que na pas artiste comédien. Donc non propre na ngai Rigen ya Lisambe quoi. Hein, Rigen ya Lisambe. Même moral toujours et puis mpavala. Mpavala pena donc il doit autant comme na fona suko faut mpavala. Rigen ya Lisambe mpavala. Mpavala parce que na penza mutu akoloba ponzambe oui na loba nanga parce que sono loba te seke na mutu akufa ngam na daitute donc tala kaka ngile boy donc même moral donc faut na loba ya omwe na bina pavala banini mbona ko lobi am pavala na pavala la se lobi za langi bon pavala sono mne sur langi on comprendre eroza yo oza étranger tenena tuna peut-être wakano Brazzavillois te nandenga mabete parce que mpavala air de jour mpavala c'est que mutola za mpavala vous comprenez voilà. Il y a des mpavala ils ont mutu musa za mpavala masala rien alors loba trop msuna ko sela bino boya lo ba député msuba ya ba mpavala na ko zwila bino na ko buka boye mais era zwikaka Zembe tout. Ba député mpavala pe bazami na ko expliquer biso. Oh bazali ko ba député mpavala bazali. Donc c'est aloba trop donc mutu moko aloba sans projet. Donc aloba na ekaka. Bino ya lempi ba mama na ba mère batu musuku to mona mère koko maye kaka wana. Ba lempi pena dans na façon mo ba peseka voix. Qui mardo na monastère. Ils ont passé. Voilà, merci Patrick Landou depuis les États-Unis, mon ami de tous les temps de Max Mayas, Bambote na bino yangwana tozala masolo eza tozana Rigen ya Lisambe mpavala. C'est-à-dire mpavala ya lobi l'article loba. Bomo tozana tolobi la vie ni bomo na boy toana tolobi la vie. Alors toana tolobi la vie. Nalinga mingi to beta vraiment les solos concernant jeunesse. OK. Pour na yo za jeune, osomona avenir à jeunesse ezandeni. Ah Seigneur. Omoni babiloko yo.
tokoloba yango pena su mingi te parce que même ba pays étranger bayebi ke biso jeunesse eza kokufa toza ya kodaye et puis biso mo lisusu aba toro tozwaka ba face na biso totekaka ngo na ba TV bato ebele bazo télécharger ba mboka ebele ezomona ye bomona so botala e Congo e tikela donc a biso mo pe su to boma su mboka to boma na ndenge nini na façon que to lobi ke jeunesse à Congo omoni jeunesse à Congo lelo ndeko nangeza ya kokufa yo yebi jeunesse eza ko daye na façon moko donc na ebité yo mo na pese exemple na biti kutu ba pays ya libanda ba yebi ke biso jeunesse eza ya kokufa par exemple koza na zongi na place par exemple koza na jeune so la bombe par exemple pour jeunesse ça va kodaye pour bombe na toza na compte jeunesse ndenge eza ya kokufa surtout bombe donc on met la bombe era tikalo ya piquer les comme yo mo ra congolais ozu sous filmer allez-y ba ko na réseaux sociaux pan est-ce que to fixe ça comment to fixe ça est-ce que ba mboka na libanda ba oseka biso to ba oseka biso te donc bota wem jeune donc jeunesse na biso za pena ya ko pakata mbango soki lelo to tamboli omoni il ba omoni oyebi RDC bien oyebi mboka na biso bien ezala ba vie mususu ba kubi maka député akubi akaka mama na député si akufi peka ki député bo ba jeune wana bo akubi aza député wa binaka mtu ampavala donc dans le sens que bon c'est des jeunesse ah OK bon c'est des jeunesse même attention OK na parlement wana so tali ya kutanga muke olobi bien que no bako bazo c'est des jeunesse jeunesse en yemo mi pesa na bombe so mutu abomba ko ma député mais po yana ki bombe ana yo ba cause bakoze ezani bakoze ezebele parce que jeunesse eza kokufa na makambo ebele omonde na abwe makambo su ewo pianga kanda ba yo lukisanga elo na banga parce que makambo kolobe belé la jeunesse ezali bien sûr po mboka na biso etala wana te osaka mwalika wolo baka mwelo mo bomona kake pa bakomo file yo bakomo landela penza ke toloba makambo mo boye et à laisser bato soki ezokisio peut-être oza muto pozo boma jeunesse toujours ça na biso analyse c'est ça aza jeune tout le bana phénomène ngo zoloba na bombe jeune a de bombe suginde na di papa jeunesse na biso za ya kokufa premièrement na biso ba jeune ba père na biso akala o ba vandi leo na ba parlement bango batanga moi bien mais biso te hôtel bo jeune pena Sisi Chicardo mais abimisika moi cabine nchiki ponga na mpavala o comprendre jeune pena Sisi Chicardo o mona pena bo 20 na Quintardo ateka moi cabine wana oteka unité talajar cadre business bien sûr bon ce ko ba société o ezali o ezazaza o ba papo ba kanga manelo ne zangi ba jeune ba aussi ça ba classe ba keni ba remplacer wana elo ni ezang et puis ban chiki na biso pe ezana o malonga te. Est-ce que vous avez dit que donc la jeunesse tout ça c'est une façon terrible. Pourquoi autant à peu autant nous bien autant nous bien au moins ma bien pour moi un chica malonga te professeur a fait ça mon cours ye moka tebuki donc mialongo au moins moi betine kara si ko jeunesse ko jeunesse ça oui maramoyo to na malé to faire comprendre bato c'est tout ba diaspora mingi batala biso partout dans le monde olobi que no professeur a ko enseigner bana miardo to sota ba pointer to kinda vraiment na logique donc tant professeur tant ça bana miardo ça dit elo te na poche na poche nzala OK donc a futa ma bienté OK donc la plupart na comment on a bateau mingi ba na université on a ba carte net ba simba ni ndeti moi azana place moko boye pampa ningi mpungu omoni wana mapo so comprendre Congo na biso professeur à université ba un salaire bien par rapport à ba prof ba tensa ba na ndo tanga otangani nando tanga ba kombo tetika no ba te nena loba omoni par rapport mon professeur otangisa bana obala bleu blanc ozozwa bato yo ba 80 000 francs mais par rapport ba bana ba université matoko oui bato yo au moins na université ba professeur o moni ke azana moi car c'est que branchement à cause à part ça qui professeur na men
Bon autant déjà moi salaire moi liko. Yandene. Yango moni makambo, yango moni makambo se obetsa watu libaku. O mona succès jeunesse eza ko banda nanu kuna na likolo. Nde ba bomi lisusu bientôt tebuki to tengami na façon terrible. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ce que nous avons dit bien sûr na zongi moi simamuke zo kitukuna. Si na zongi simamuke. Donc c'est-à-dire au lobby que jeunesse azana bazo do PC plasté. PC plasté dans le sens que au moni yango moni sko to zongi souti makambo bombe. OK. Vous comprenez? Les gens jeunes sont tangi chic maebo boulot ezate mona ya pe pampa pa komiali ngana yebe belé batu nsu ba okanga ba OK bakanya ba cesse ba innocent misus po mona bo finge muta bombe na nzela mais aza mwana moko intellectuel na façon moko terrible bombe ne utana no wapi bombe kasi toyoka kezaka ba bilo mo amituka oh ba créer ba na te sona na créer bombe na pesa idée wana. Pourquoi jeunesse kande concentre ngo mingi ke? Parce que jeune er otala ke eloko ko sala yate distraction exacte ata place moko exacte ka telemaka ata place moko exacte ka zwaka mwa mukie omoni tala nzamba sala mutu nde batu musuba lobake teka ata mai non ndeti nga forme na bo ata mpierre on comme nga porteur te non teka mai te vous maintenant ça qui recevoir. Il y a pas de métier. Teka tamai. Oh, batu mususu tala. Il y a pas de sous-métier. Tala na mona te bien sûr musa buzo be arate. Mo tout ça bile. Mo blo mususu to laksaka bon on menza me pa gogo la biso. Mona fifo za na kondima fo tab na point que kopo non sala moté. Kopo na vina nga ekosimba te. Poto osala. Hein? Soke poto osala. O comprendre poto na awa kuneza libanda. Te na mo ba réalité. Omoni Congo to luka tozo kima wa misala misu par exemple ndet na poto na sala ngopone parce que Congo to kemba makasa na kuta na kuno o teka chasser mais o zo mo la rabie. OK. O ko parce que tala awa o teka misu maya ba 50 moi $50 francs. Siko 50 francs wana o tala pe bona kundulu pe wana mwa debana. Mo mona diplômé licencié. Ana mwa debana. Siko pour les jeunes badimo bota trop. Kasi distraction exacte nyoso to na succès jeunesse yo aso ba kopa bien zaki mundela bota kanda munampo batamboka na bango ya bien. OK. Mboka na bango ya bien ba na ba norme na bango biso mboka na biso taninga zala na ninga mabete mboka na biso mnato donc surtout ce que na politique na biso ya mboka o distraction ya trop bon mbrier ba jeune bato ba likolo ba mono ba otenga mabo biso ba jeune skoto sani. Yango moni jeunesse na biso zo kende kaka boye pula to e bana sensité to OK donc licencié yeyo akutani na diplôme donc dozaka boye wa donc au moins donc na mona ndeti Congo to bela so mitu passi bon passi. Voilà bozo landa biso na tout le bela vie bo s'abonner ming car ndezala c'est votre humble serviteur Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse toujours pena rozala kaka yo na occupé ote. Alors phénomène bombé kanga na telemiwana les loso qui tozo tamola na banzela tozo mona eloko ko baby sa gêne est moins cher par rapport à biloko abi pour ce hôtel par exemple les cahiers na bombé boné ba prix na oteza combien ngape na e barate mais pour mona mutu mozo melango boye pour na dire que coûte il faut bato bacha coûte ba bato ya likolo pe coûte et à la 40 bien mais sûr bombé pourquoi bato ba concentrer lo bongo zo baby sa mito bato bon eza yango moni nyonso no lo baka conjoncture mboka na biso jeunesse eza ya kokufa makasi au moins na pesi ba point moko combien bière ezaka si je me trompe pas malgré na kana soulard te nga mela mingi 20 tout consort donc mais bière etake na mwana congolais ba place musu mwana Congo pardon bo excusez nga na mwana Congo po biso na Congo prière ka obuli lo bo masuko prière na mo côté musu bi tirbo par exemple mais place musu ke tirbo 1500 Ogobi mana couloir mo boye. Et on peka moi terrasse moi tirbo 1800. Donc prix fixe est raté. Voilà. Place muso ke tirbo 2000. 3000 p. Donc prix fixe na Congo ezate ke loko eza. Donc tirbo eza partout chaque maximum 2000 francs. Et lo mo boye eza 500 francs. Tout le monde a ba soupe na tolo na banzela ba to ba tekaka. Ce que mon amuto mais la soupe na tolo à 500 mais les tirbo eza 2000 francs même to lo à 500 coûte ya makasi ko le mtamile lo ya 2000 francs.
kasi yango moni babilo musuto lobaka même omoni makambo nyonso yango moni na biso ke Congo ya biso eza ya kokufa po so talibe bato ba osa biloko la ba étranger peut-être bango mo ba mela ngote siko batela biso omoni ba wane ya ba poison retardé to miye ba te yango moni so melango bato ba préférer ngo so ekotika na mutu tema jeunesse na so ku felo ko sala na ngote vomena bwaka na ngasuku na tolo so la odai teka biso ko mo signer liwa o meli ba biloko na mo ama balobi na so na dai na ngai ngam dali boso na ku o comprendre bon. Donc eza bon eza phénomène bon omoni ba biloko wana ba l'examen no ba alcool ebele omona mwelo mobo ya mukebo omona voltage nango ya alcool 18%. 18%. Mais le moins mouké. C'est ça. Et puis on mélange 4 et 5. Oui, et puis le ko bon génère au mélia on kolia et si ça appétit au lia. Et si ça appétit au lia surtout masango ba benga splendeur. So nazaki na bouteille ngo na ngena l'accent. Or que babiloko wana so mboka na biso za ki bien. Ba jeune ba ko mela biloko wana te. Atape ba jeune te ba papa misusu pe. Tout le monde na ba papa misusu ba vanda ba o melango. Parce que mboka na biso za ko tengama. Eza côté ngama fallait biso to sunga ba père na biso ba père ba tangisi biso mais tellement mboka eza ngwa côté ngama biso to sunga su ba père to mona père boulé si la père so comme nyoko mapona bino o mona père raisonnement akomo mela pe soupu na tolo alandi ne jeune pas bunga ka mwa rumba mwana kutukuna o père mo ba misubila donc c'est ça ezaka nyonso omoni Congo eza passe et l'on ensenga Congo n'enseigne te que papa na biso Chilombo Fachi Beton na loba ke papa bongisa mboka non to senga de na nzambe asunga biso nzambe si asunga bo biso mo si to comprendre makambo te to ko nzambe ne nzambe si asunga sala nyonso apesa biso nyonso o atango de nzambe apesa o makasi asa asuni te to yika pena mpiko na mabondeli makasi nzamba lingane biso mais makambo ya Congo eza pasi yaya voilà Congo eza pasi ko comprendre ta biso netinga bona artiste aux artistes on peut artiste comédien tu as dossier on sala aux artistes comédiens oui na artiste comédien na cameraman et puis na bunda réel surtout quand eza ngo iné au moins na Congo peso au moins ngande na bo tellement so ngape na ngana koma na mamela ba bombe so kebite chance na zaka vigilant na zaka nde vigilant kuti na weza nini sani na mtu donc kuti na weza ka koza salite koza salito komi kubuka donc mafuta donc on beta kilote mobe obimi na ngwa ozala kilote mobeti na obe tout ville kilote toboka donc o mwa lokola ti bon moi oui bien sûr na zaka na studio ya massa na ngamo bo force wana bandal ba petit mo bana na ba kozala na ba âge ba 15 ans ba ya 3 ba ko tolé na biso ba sengi na monka mo ba petit mo mki ba sengi nzala ngapi ni mo mkina na pesi skoyo niveau esengeli yango donc ngatema na pesa ki masa msoza ki apesi mokolo wa pesa kite mais tokosa ko senga nzambe onde do senga nzambe tokosa donc mutu pena depuis tikala ki azo senga ni comme pesa na kanda lelo kompati baba ta bombe donc c'est à dire gouvernement na biso to luka vraiment kozwa solution na tozwa décision na mambo musu po tozwa lango solution et puis baza pe bato ba prière voilà et gouvernement moko lobaki toki ko tika ngote ba konzina biso mingi la plupart surtout to ba mingi depuis bazala ba député bozaka ba député to peut boza ba député ya libela botikala ba député ou soit comment faut changement zala tant on sali moi 5 ans et koki otikeli jeunesse tona ba jeune belé tona ba massa o baza ba docteur baza ba boy o ba ko sala pe place wana ba au travail pe tokolo ba pe plus mieux mais par rapport au travail pe mieux na ba idée na bino place suki moké et bango ba bandi les surtout ba sala ba téléphone za ba kokote ba jeune ba sa ba mituka ba caméra ou ba micro eza ba jeune ba na mikie et pourquoi pas bino ba tata mikolo boy tango omoni ke na travail moi dire kende na mboka libanda kende ko yekola
tanga attendez basala ta téléphone auto télécommande oyo sali entreprise ou engager ba jeune babandi ko sala mais tant bolinka ko nganza makaka wana na assemblée nationale na kuna na parlement siko yango tozo mona ba do sunga ba jeune te et puis ka ba jeune wana bango ba tongela bango ba ndako ba maçon na bango mais au moins on peut foutre lima B OK R oui que ba jeune musu pona musu jeune wana yekolene ki maçon aza maçon mais faut les lango so za ba mboka musu que jeune moi tonga ba palembo bebo senti kaza très à l'aise mais lelo ba maçon lelo comment musu amuta maçon mais musu sala ki receveur musu maçon mais musu landela parce que au moins esprit ce bongo on se crée ndeni OK mutu faut un objectif faut que R non ça cop nanga bo faut na zaga maçon na multiplier ndé on multiplier ndeni OK cop ba futa bango bien te ba ça boulot na moi na ba état moi ya bien te ba condition moi ya bien te donc ya moni jeunesse na biso eza ko kufa même biso ba artiste ngana artiste vous comprendre ngana artiste mais biso ba artiste be to kemba to ebite soko artiste ba cacher ba tournage non ba cacher ba pesa bino ba cacher ba tournage et comment ta bilongi et puis na yo comprendre que comment na ba moto o moto ndé ba moto ndé tinga bona na kisite na kisite na za na kiskas basé belé tanga na siba kumata de te za na on importance ya otanga bango pono no matsa bango kiteti ponga na artiste ngana mona mutaleki ngate mais ya on na lobango o moni ngande na bo na ka fier na nga et puis so tselinga o moni mutaloba bo c'est ka sir na respecta ande ba vie vous comprenez mais na travail pena boy na travail pena boy ngana papa si sa voiture sa monter lo sa ko ikinyo ambari yako ngana yela ki bon na compte sa jeunesse faut na sepela na sepeli sape ba jeunesse mwana bango c'est ça surtout moi ya basi mama Congo RK voilà RK mavudila mère de mère weza mwana bino donc merci vraiment papa Marcel Lili Marcel Uzayadio bo s'abonner pe kuna Marcel c'est ça la vie na sepeli ça jeunesse moi muke c'est moi papa si sa voiture sa monter Timata ngoya bande kona ngai yango moni na robaki phénomène bombe ezo salisa batu biloko moko inutile par de neya objet indirect dans le sens soki mutameri bombe ekomisa keri moko bisalela mwanza moko ruka asala bisara sara comme nkubuka eri mo atikari mo esprit tindiye eza na jeune moko boya meraki bombe avandi yeba omera bomba 18h over na nganda ti 19h 20h 21h peti abimi bombe tindi yake yiba tara bombe ayebe oyebi bata bombe baka na chance ayebi kokuta ndaku porere ndaku ba voisin yembara moko ya koti na rimemia pena nuance abandi koyiba alongoli TV ya plasma ajuina babenga ngo ni stabilisateur ajuina stabilisateur era zo bima kaka boye pa basoda pe mbamo baye batermiana papa oke na biloko wapi te na zuengo na ndaku na ngai eza ndaku na ngai yosi biloko na ndaku na yo acha muna mupatia pore muna mutakuli o sentir Timata ngoya webike barobi di ero ni election ko sina ndaku na yo papa bozala kan mebi bombe eza epesa mutu seria bien moko na koma na omera bombe pona ba idée na silence arobi bena di memi aye penza koti pa aye omoni ndaku na ngwana yeso basode ndaku na nga yango TV zalaki wana na rongori na mire aye siko place afongoli chambre moko pa bana bararaki omoni bana na ngai bango yo basoda pe bana no bango yo ayesko na chambre moko yo kuta papa na mama balali na chambre wana aye pa fongoli pa moko njomoni ngai na mwasi na ngatorari wana omoni ngamna na mwasi na ngai wana torari na mwasi na ngateri bombage
Nasuki wana, hein, tu m'attends. Voilà, merci. C'est moi, papa, si sa voiture, sa monteur. Rusako ikini ambari yako yes. Ya sevara ana. Azo maeko weta nguru kutu serambara mukila ntaba pointe ya mama na yo. Oh. Obo ya mama no se. Ah, ba comprendre. Ouais, bi solo ngo sekisinga moko. Point ni sekisinga parce que création, ozo créer, ozo ya nora. Et nora dans le vide. On a ce ko bombe pesa ki mutu wana. Idée wana. Donc très à l'aise. Aye n'est pas présenté au ndako oyo moi bana nga balali. Soda pas sujet. Aye ko afongoli pena fsha mamoni kolonda kuna mwase balali. Mamoni lo fantôme. Abi wana ngai na mwase nga tola. Alors sikoyo to na biso ke na suka. Muke na ebité okolobani na ba jeune oyo ba comprendre parce que bopé sa chance na émission oyo endokota kota moi trop. C'est ça. Oui, ça siko ba jeune parce que jeune pe yo mo jeune faut conscience ezalaka. Que eloko eza mabe alors tant jeune siko conscience non ezo yeba ke eloko eza mabe mais ozo salela ngo kaka pour que jeune azonga vraiment conscience ezonga stable okolobani na jeunesse. Bon, pour ngai elo na koloba pour la jeunesse moi liloba nga ya suka mais ya suka te parce que naza envie ezaka ke biso ba jeune pe tozwa conscience et tobi conscience toyebi ke Congo na biso esetenga manango mutu to ayebi biso pe kuite leke la biso ni esprit te parce que nga pende na abwe non na zuite otala pe boye elo mo boye linge yelo nako banda omela bombe anako banda omela pa soupe na tout le monde ya boye tellement conscience ezalo ebi ke on ne sait jamais nzemba pas ko beta mo libaku mo we pa makampe vandi c'est ça pour vie ezano mulai to beta ngo ba changi omoni pena ke raté pe do yango moni ba jeune faut za conseil ba bilo musufu ko evitaka to ami bali tozo kemba surtout biso ba jeune pe bazali o ba se retrouver bazali et lobité que ka jeune nyonso azo souffrir non jeune sera se retrouver là la kisi ke a beta ba biloko wana kara o mona yo jeune boy bogar mais to mona ba kuluna muso mona bogar jeune kitoko o ba pe français kito mais kuluna atikala na o mona pe famille ana mbongo mona appelle la père na bon peu véhiculer donc mais ya comment mutaki diba kuluna distraction conscience. Vous comprenez tout condamnable comme ça ba politicien prêtre yo l'équipe bango honorable ba jeune ba kumisa ba politicien ba jeune wana ba flatter ozo soutenir politicien mais lobby politicien autant à siéger à Bossani ba jeune wana conscience ezate ba ka ba méconnaissable moi ba biloko wana on monte obi jeune faut za teti faut ko éviter au moni ba bilo mususu ko pozo éviter nzamba no peso ba forme au mona ka bwe moi kwangeza ito mona bu betika libanga bo moi kwanga moi bimiana parler un peu foutami ba petit peu ba dame c'est ça. Voilà. Parce que faut avoir vision. Au moins babilo ko na oui, c'est bien ngana ko lo bateke batika. Bango ba mona ki akop na bango. Ke ba moni politicien mo bo honorable pour ato lobby ba yo kana ba honte. Ato lobby. Congo biso moto ano ba teti parce que to mone belé baby ça ba jeune d'esprit. Et na jeune so zo ebo andi oteya to ça mona ntangi. Na yoki kara. Donc en tout cas biso ba jeune tozwa conscience tozwa pena conscience to miyeba ke to aba jeune nzamba sala na bandenge naye o mona lelo to lela passe o mona ka 2023 mambo changer on ne sait jamais parce que nzambe nda yebi au mona pe 2024 makambo changer donc tozwa ka conscience tout esprit tout ça pena esprit na voilà esprit pena na makambo et puis au mitie pena zage voilà totika bombe totika boy totika biloko wana mabezo boma biso ba jeune tande to dai biso fait to kunda ba papa ba komo kunda biso en tout cas to éviter loko wana puis loko wana ka soko meliango o senti pena ko komo nkubuka o komo kutu kaka yo moko et puis awa on comme mona ka miyo moko ndo ekanga misko ba pembe bombe o miye bate ya loko vient na biso mo na mona na Delvaux à chargeur Amélie Bombe ba publier dans les réseaux sociaux mais na bien na bien baba pamba vie ponga na bagarre ngapi na sala boulot car donc c'est ça na ba vie na biso na pena bien vie comme un chargeur mais tellement vie a pika ki Bombe faut voir nenga obele la mutuka atika li pena bo
Et moi atikali bon li papa changer couleur. So abetika atikali. Delvo ipan. Atikali. Delvo ipan. Donc on senti bien que bombé et puis bombé sont révessés. Vous me coucher mais anon likaya. Likaya noir. Noir. Bon, tu le bel alimony monsieur. Vous me là non non. Pourquoi je n'ai pas. Oui, nako expliquango. Alors tu na suka ba remerciement. Ndet ba shimbo ba faux bord. Hein? Ba jeune ba ko mela ba shimbo kité. Oh, mende za rasu ba mono mela no shimbo ki ba mono muta bien mais muta mela no ba considérer na tala ya on a le bien. Mela no. To ko développer. Ah OK. To ko développer. Et puis les jours en haut bon, tu peux développer. Mais na mela na diamba te. Mais na so omoni ngai nga fimate. OK. Na fimate. Bon. Oui, nga na fimate. Bon, ezate ke elobite ke bato ba mela ga diamba nde ba monstre. Te. Scoti na ne lo yo mo sala atinde. Ah, omoni nga ko ba vérité. To bande ko landa moi lo yenge. Na mekaka. Mais na comprendre bon et même na buzo na comprendre que oh diambe na ngoma bete na tika na nga kaka mais oyo na mona ga bon nga mona sepela na ngote mais na mona ke sala na nga effet monter et sala nga mabe mo boete donc so na comprendre que donc likaya et kontaka makila. Donc soko za la moyibi ko bakso grand moyibi donc yo mona donc soko akabilia li ko bakso soko za kem poli yango mona diambe finga mana cacher moi mabe mutu musa ko za la meliango soko tema rana impoli ko muko finga benjir ya mabe na balabala babilo mo azala ne da bongo mais ko herba yo ke so la diamba uti ko mela kunat allez diamba malon kale et puis tas ko na minito so tali bien la plupart nous avons kangela penza te et l'eau te bo kangela penza te bon eza penza na clarté bien sûr oui il faut bakanga mais bon mon ngo keza ngone importance o eza grave au moni o eza mabe o ezo boma ba ya mbala moko eza ka bombe wana fobo ngana iba noir msoza noir mais propre noir nini amela diamba maman le baiser belé au moni donc en tout cas jeunesse total ka peka te makambo ani biso pe photo bunda to kima makambo su to boya esprit et ano makambo o comprendre ngoleka nango to sepela ka poto ba congolais hein papa Félix Fachi Béton tsaka nzambe no liboso toyebi affaire mboka oyo tsaka nzambe no liboso tsa nzambe no na ba preuve nzamba obundela yo nyonso kozala nango bien toyebi kozobunda makasi mais complication ezo ya kaka osala ba effort donc olinga opesa Congo forme mais merci non pesa ka mbote na mon président Papi Gen Tolo Bela Vie balobi chaîne oza chaîne mo ya libanga donc eza chaîne moko donc na ebité te noir en esprit c'est dans na idole na ebité donc na obengo mfumu oza mfumu donc Tolo Bela Vie donc libanga donc la chaîne moko incomparable indiscutable imbattable et contournable donc ça donc parfait merci vraiment ve simbaga à bord kitoko nyonso za ngo tetele moi na bosanité Levien Toko hein Levien Toko Nairobi hein motema ya Mama Lina Tabita Moussa en direct Luxembourg de Luxembourg. Hein? Donc, Mama Linda et Mama Lina Tabita Moussa. Hein? Mama Lina Tabita Moussa. Motema ya Papa Levier Ntoko. Même moral donc Bosimba na Kitoko. Pourquoi pas mon vieux John Mbombate na Kampala, John Mbombate. Leader. Motema ya Mama Chantal Mbombate. Hein? Babota mwana bangwa Kitoko Jansi Nick. Tokos, hein? Pourquoi pas RK, Rinedi Kondembo, salutation à yo. Mama Lidi Belengele, mère de mère, maman sociale, yo araso kabité au Beli, na tiki yo libanga na yo. Pourquoi pas Rosie Omeyon à Bruxelles, hein?
Tokos Rosie Omeonga vanda na ngwende na yo biso to sopa machanzoli Jackie Kondembo Jackie Kondembo na Afrique du Sud yo pe ba fleur rebelle bo s'abonner na Tolo Bela Vie chaîne moko na habité chaîne na habité na ko loba na habité chaîne so présent papi gen na salon façonine kitoko vous comprenez donc Bosé Belé vient dans Coloterre en France, Sylvie na Hussein na France, Bambote na yo, Papa Jacques na Canada, Pourquoi pas oser ça, petit vena landa émission, landaka. Connecté na Tolo Bela Vie. Merci les grands Jogo, lobby nde ba faire, lobby nde makambo. Donc même moral toujours, on est ensemble petit nanga Jojo Kondembo, Jojo. On a bien boire côté faux Jordan talaga yo Tokos doré finique Doreti Kondembo batelaka papa kitoko nzambe moko ayebi Tokos le on a boire ki mi famille na ngaya et ça joue te on a boire ki te merci vraiment na sepeli. Merci Nabino Sobozaki concentré puis connecté pour Nakolanda Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse à Wanatolo de la vie. Merci Nabino Sobozaki connecté vraiment na pesi susuba remercier mais puis bambote na mon vieux Gade Mukulu na mona rabazara mingi na mon vieux fondro var bakomesana. Pourquoi pas Aide Chungu mon vieux José Wanduka wana sko bana Angel staff Angel ba perro basala Zoé Matoko le sénateur à vie José Wanduka ouais baza on vient fondro on vient garder Mukulu et puis Aide Chungu fo tikalaka ndenge balobara toujours José Wanduka. Pourquoi pas na batu nyonso basala Tolo Bela Vie ezala na bino babone et puis bo s'abonner pe kuna na phase officielle kala mingi te makambo zozonga nango phase officielle mpavala nekasi ya zalaka mpavala ndi mpavala bo s'abonner pe kuna osala bien en tout cas na ko kipe yo te na zalaka moninga na yo te Tolo Bela Vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!